pourquoi Museveni revient sur cette question. Et loko ya libose sengeli toyeba d'abord ezali que na makambo yo bazali kosolola na Luanda. Toyoki pe ministre des Affaires étrangères à lobby ki tozana no musika ya accord nanu totangi te accord o elali koluka kosalema nanu ekoki te tokoki ko se précipiter te. La République démocratique du Congo na version officielle position ya Félix Tshisekedi ezali NON contre le M23. Il n'est plus question de brassage et de mixage. Kozwa bato, loko le sale makana mo mesano, basi ba mesana depuis époque ya Kabila, kozwa kaba rebelle, ko introduire bango na kati ya armée, na la police, na administration publique, na ba poste politique et ko sale maka le sous-souté. Sous Félix Tshisekedi, il y a même une loi votée à l'Assemblée nationale qui ne permet plus na bato bazali ko wuta na ba mouvement rebelle ba intégrer armée na biso to pe ba institution ya mboka na biso. C'était une façon de pour Félix Tshisekedi ya ko acter ko kata libela pona libela nzela nyonso oyo esalaka ete bato oyo bazokendaka koboma ko terroriser na zamba bayaka kozala intégrer na armée na biso. Nous l'avons répété plusieurs fois. Mais maintenant qu'il y a un processus imposé par les Américains, par les Occidentaux, et toute la communauté internationale a emboîté le pas. Toyoki na Nations Unies, bazali kolobela likambo oyo etali Uganda. Tangu Rwanda na Congo bazali ko s'affronter na débat oyo esalemaki na Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui était pire à constater, c'est que les Rwandais affirment que les terroristes M23 Oyo Bazali à Matondo Nabaye Nyonso Oyo Boponi Kolanda Tindika Télévision, merci na fidélité pe confiance Oyo Bopé Sakana Mwana Mboka Samba Olonga Poete Amemela Bino Basango ya République démocratique du Congo et Sengonangai Koyeba Bino Ebele à travers Mokili Mobimba pona ko partager Basango ya Mboka soki penda obeteli bakumalamu ya ko kota na etando oyo pona ko partager Basango na mwana Mboka Samba Olonga na tombeli openza boye imalamu na kati ya émission oyo. Merci na fidélité pe confiance. Tika commentaire, liker pe partager. Actualité ndenge kaka momesano esengaka na République démocratique du Congo pe pona ko encourager communicateur na bino. À la une, il y a actualité oyo monsieur Museveni président ya Uganda azali kotalisa ete ba M23 bazali kosenga pas grand-chose. Pas le partage du pouvoir, ni rien de ce genre, qu'on les laisse retourner dans leur village, récupérer leurs terres et être intégrés dans l'armée congolaise. Pona nini Yoweri Museveni, président ya Uganda, azali kozongisa biso na likambo oyo. Pourquoi l'Ouganda aujourd'hui se prononce à travers son président alors toyebi que République démocratique du Congo na Uganda bazali kotambola lolenge moko. Nous en parlons na sika wana kati ya émission na biso. Tokolobela pe na kati ya émission oyo likambo etali toujours constitution ba langue ezali ko se délier pona Julien Paluku. La constitution congolaise est révisable et elle doit être révisée. Donc, esengeli kozongela likambo ya constitution parce que ezali possible que constitution basimba yango to kolobelango parce que ezali sujet moko ezali pe ko préoccuper bino mingi loko la ngai to koloba pe na kati actualité na biso procès Jacques Ndala contre Denise Mukendi, procès en cours madame Denise Mukendi oyo a se présenter ki lisusu na ba avocat na ye pona kosenga liberté provisoire pour des raisons de santé amonaki yango refusé lokola ba avocat na ye ba pesi ba libi ya sika pona koluka kobenda temps. En tout cas tribunal eboyi ko accorder bango yango batomboki bakei
ye atikali ye moko. Le tribunal pense que silence oyo ye ezali kolakisa approbation na ye par rapport ya mituna nyonso oyo bazali kotuna ye. Ekozala boni pona Jacques Ndala oyo pe azali convié na prochaine audience po akende ko témoigner na makambo oyo ye affirmaki concernant badire ya Denise Mukendi. Nous allons parler de ce cirque qui était devenu une réalité dans cette émission. Voilà tout pour les titres oyo tozali kolobela na kati ya émission oyo. Na tombeli bino encore une fois de plus boye malamu na kati ya etando oyo. Soki nano o s'abonner te, nano o liker te, likez, abonnez-vous, partagez. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire et de nous dire depuis wapi yo zali kolanda biso na République démocratique du Congo. Depuis wapi yo ozali kolanda biso à travers le monde. Sangwa liboso ndenge na utaye koloba mena kobosa na penda mingi te kotalisa na bino ba commet de mortel que na bosani te justice ya Nzambe ezalaka kaka soki yo kanisi ke ngai na bosani me kobosa na kate eloko moko ezali justice ya Nzambe. Ba acto biso topozaka tôt ou tard to finir par ko récolter ba fruit na yango. Tangu yo ko sala ka mabe okanisi moto akomona yo te to pe okosala mabe okanisi ke yo za yanke. Yeba yango que Dieu nous voit. Tôt ou tard, nous finissons par récolter les fruits de nos actes. Okanisa na bosani, na bosanité. Retournons maintenant à l'actualité. Président ya Uganda, Yoweri Museveni, azongi lisusu na question oyo etali M23. Je le cite, il dit: les M23 ne demandent pas grand-chose, pas le partage de pouvoir, ni rien de ce genre. Qu'on les laisse retourner dans leur village, récupérer leurs terres et être intégrés dans l'armée nationale. Oyo ezali maloba ko wuta na Museveni, il s'est confié na journal Topé télévision moko ougandaise. La question qu'on se pose pendant que moment oyo mouvement terroriste M23 ezali au centre ya ba discussion. Ba discussion ezali mingi bato nyonso na niveau international bao bazali ba membre ba pays membre ya communauté internationale bazali ba mususu baza ko banza que il faut Félix Tshisekedi a trouvé moyen ya kosila na ba M23. Pourquoi Museveni revient sur cette question? Et loko ya libose sengeli toyeba d'abord ezali que na makambo yo bazali kosolula na Luanda. Toyoki pe ministre des Affaires étrangères à lobi ki tozana no musika ya accord nanu totangi te accord o ilali koluka kosalema nanu ekokite tokoyi ko se précipiter te. La République démocratique du Congo na version officielle position ya Félix Tshisekedi ezali NON contre le M23. Il n'est plus question de brassage et de mixage kozwa bato loko le sale makana mo mesano basi ba mesana depuis époque ya Kabila kozwa ka ba rebelle ko introduire bango na kati ya armée na la police na administration publique na ba poste politique et ko sale maka le sous-souté. Sous Félix Tshisekedi, il y a même une loi votée à l'Assemblée nationale qui ne permet plus na bato bazali ko wuta na ba mouvement rebelle ba intégrer armée na biso topé ba institution ya mboka na biso. C'était une façon de Félix pour Félix Tshisekedi ya ko acter ko kata libela pona libela nzela nyonso oyo esalaka ete bato oyo bazokendaka koboma ko terroriser na zamba bayaka kozala intégrer na armée na biso. Nous l'avons répété plusieurs fois. Mais maintenant qu'il y a un processus imposé par les Américains, par les Occidentaux, et toute la communauté internationale a emboîté le pas, toyoki na Nations Unies, bazali kolobela likambo oyo etali Uganda. Tangu Rwanda na Congo bazali ko s'affronter na débat oyo esalemaki na Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui était pire à constater, c'est que les Rwandais affirment que les terroristes M23
Oyo Bazali à l'est, il y a République démocratique du Congo, ils viennent de l'Ouganda. Rwanda, Congo a accusé qu'Azali n'a plus de 4000 troupes sur le sol congolais. Mais le Rwanda aussi accuse, informe les Nations Unies que Ouganda nde mutu azali kolo ba M23 oyo ba attaqué. C'est-à-dire ba M23 oyo ba kotaki sur le sol congolais, ba outelaki na Ouganda. C'était grave comme propos to yebité jusqu'à ce niveau parce que zali bala liboso te oyo Rwanda za ko déclarer yango. Mais rien ne s'est fait, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, ni encore au niveau du gouvernement congolais. Le contraire est que, dans le moment où Ali Koloba, président de la République, Ayambaki délégation Moko, il y a armée ougandaise, UPDF, na FARDC na biso, bayaki kopé ça y rapport, il y a une opération conjointe où ils allaient mener contre les ADF. La question qui est succès, il peut encourager Bango que en tout cas il faut œuvrer les sous dans le bon sens pour que ces opérations-là puissent arriver à terme. Pour éradiquer complètement menace, il y a ADF où ils allaient peser sur la population civile. C'est-à-dire de l'autre côté, on a des ADF où ils allaient Sangisa Congo na Ouganda. Bazali Kosangisa armée congolaise na armée ougandaise. Mais de l'autre côté, on a un mouvement terroriste qui divise le Congo et l'Ouganda, un mouvement terroriste bicéphale, où il y a la nature rwandaise et nature ougandaise. Museveni oyo azali koloba na Félix Tshisekedi ki ya kozongela nzela obiso to mesana koleka. Est-ce que Museveni azali capable ya collaborer na ba elera na ba ADF? Ba ADF basali ba incursion plusieurs fois na Ouganda babomi bato. Peut-il lui aller négocier avec les elera et les ADF à côté sa bango na kati ba institution na yi? Ou encore Kagame a négocié na ba FDLR pour a solola na bango bazonga kuna epa na bango. Les FDLR sont des Rwandais ici. Est-ce qu'Akoyoko Sololate a fongola couloir bazonga na bamboka na bango? On comprend ici que la République démocratique du Congo fait face na résistance moko ezali déjà lié na façon de faire ya ba président africain na région. Museveni na Kagame oyo basala ki semblant tant Félix Tshisekedi accéda ki na pouvoir comme si basala ki divisé, bazana point moko commun. Oyo esangisaka bango, c'est le pillage et l'invasion de la République démocratique du Congo. Et qu'on peut ça passer, bandeko nanga tant tozoko lobango awa, quelque part c'est nous injurier, ce vieux papa oyo asia komi mukolo, il est déjà fatigué, azo qui est déjà na déclin na il doit quitter le pouvoir. Va laisser les conflits. Donc pour répondre à bango ezali malamu ki administration ya Nord Kivu Sud qui veut continuer kozala mener na bato yo bayebani malamu na ba service ya renseignement na bango oyo ba facilita ka bango sortie ya ba minerais de manière clandestine. Or coltan et bimaka ndenge mesana ko bima na madusu wana. Pour les Congolais qui ne comprennent pas, voilà ce qui oppose aujourd'hui Félix Tshisekedi à la communauté internationale. Voilà ce qui oppose aujourd'hui Félix Tshisekedi na ba américain na ba européen, les Français même. Va comprendre que Félix Tshisekedi démarche na ye ezali ko viser verrouillage ya Congo. Tokozala lisusu na accès facile te na ndenga moyibi. Il va nous imposer une démarche officielle. Oyo ekozala pona bango bazoko mona ngo keza très coûteuse. Il faut toujours une démarche oya bango illicite. Qu'on détruire, qu'on déstabiliser Congo, bazolaka na bango na manière. Et c'est là même qui nous pousse à comprendre que Tour de Babel et aussi le processus de Luanda imposé par les Américains, ils allaient faire passer biso temps. Et comme le rôle à G à monstre, mutu moko soki bazolinga bakata ngo bumoni babimisi sou mutu mususu. Ah oui, comme thématique ya Ouganda. Que faire le gouvernement congolais qui pense qu'il y a de bons résultats avec l'Ouganda? Où Félix Tshisekedi ne veut pas ouvrir deux fronts en même temps. Le rôle à Toza n'a problème na Ouganda, alingia na Rwanda, pardon, alingia silisa na Rwanda, pour kota na Ouganda, où Tozali pour comprendre complètement de quoi il s'agit. Faut-il aussi couper les ponts na Ouganda?
Je crois qu'il y a un conseil à Tshisekedi, bien que officiellement le gouvernement congolais n'a pas encore parlé de l'implication de l'Ouganda dans cette affaire de M23. Tshisekedi tango azobanda makambo ya ba M23 tango processus ya Luanda ebandi. Museveni a parlé à la délégation congolaise à l'obi que aza kotungisa mapamba. Problème oyo tokoki kosilisa ngo soki ye kaka sololi bien, nous allons parler avec Kagame batwana bakozonga. C'est-à-dire il a reconnu lui-même que les M23 est une invention ougando-rwandaise. C'est-à-dire bango mutu bazo ko gérer affaire wana. Et loko bango balingi baza ko benda na Tshisekedi ezali que ligne oyo Kabila fixaki les accords de Kabila. Lelo oyo batu ya pe perdre baza na courage et que ba congolais mususu baza tolérant. Ya ko supporter batu wana na sanso baza ko lobela. Tshisekedi ne sait pas gérer la crise, Tshisekedi n'est pas un bon diplomate, voilà comment il humilie le pays. Bisobo, il faut savoir, Oyoki Francine Mouyumba qui sort qui dit qu'il faut savoir négocier. Savoir négocier signifie ndenge basi basala ki krik na bango ya ba Rwandais, ba affaiblir ba service ya renseignement ya Congo, ba affaiblir DGM, ba affaiblir ANER, ba affaiblir DEMIAP, ba affaiblir FARDC, police nationale, tout. Ba infiltrer yango ba yebi ki na Congo et loko moko eza nango lisusu. Donc, les bonnes négociations, pour Tshisekedi à la bonne négociateur, il faut asa la bango ba concession. Concession et la kisi kaka ndenge Kabila sala kasala ki fin tawa que SNDP kufi Kabila qui a signé signa bazo kotuna Raimo Tibanda. Il est encore en vie. Na kama ka bande kona biso ebele toza na presse tokendaka kolobisa tata wana tayebisa biso. C'est qu'ils ont signé. Ils ont vendu le pays, ils ont trahi le pays. Lelo oyo, ba président africain ebele bazana na nostalgie wana. Ils pensent pour eux que c'est possible que sous Tshisekedi va continuer à traiter. Voilà pourquoi les Congolais doivent serrer les ceintures, les vrais Congolais dont je parle. Dès qu'on a vu ce Tshisekedi, situation se trouver délicate, il dit non contre tous. Mais il faut que non oyo ya azakoloba. Ezakolobisa batu na nord, na sud, na occident comme na orient, na Afrique. Ezali dû à quoi? Pourquoi bango bazali kolinga kobimisa Tshisekedi lokola moto mabe par rapport à la situation? C'est parce que tout le monde est déjà habitué à piller les Congo. Et que les loko la bango musuni na munoko, eza chose facilité, il faut une très grande mobilisation des Congolais. Maintenant on tala bozoba, il y a un groupe, il y a bande konabiso oyo ebele baye ko boaka lisusu ngunda na kimukolo pour soutenir les bêtises, donner des béquilles na bato basi basi. Mais plus le temps passe, plus Tshisekedi est incontournable. Mutabata Mio Aleki Mayeli. Félix Tshisekedi quelque part son silence face à la position de l'Ouganda. Ezali silence moko ezako pesa force. Tango yo yebi kozo sala mabe, mais omoni muto aborder ona question wana te asali semblant. Okomi ko loba loba yo moko. Museveni le dit plusieurs fois. Muto abata Mio Aleki Mayeli. Congo yo bango bazako sakana nango. Bakotala ngo na fenêtre, ba pays na bango et kozala dirigé par les Congo. C'est une question de démarche, c'est une question de mobilisation. Si nous Congolais comprenons qu'il faut tout élément, le patriotisme veut que nos commerçants qui font des commerces en Ouganda, oyo ba mususu, ba si ba mesani na trafic illicite, ya kimoyi, bozo pembo ngo bandakala. Ne pouvez pas faire moi preuve ya muke ya patriotisme. Na sens ya que bo aider pembo kanabino botika kokot sa insécurité derrière votre business. La plupart des Congolais qui font leur trafic Rwanda, Ouganda, ils sont non patriotes. Mais bango wana pende baza ko réclamer que Tshisekedi eza ko senga que azala soki ndenge nini o esengeli asala. Vous l'aurez compris, Félix Tshisekedi nous a aidé bato nyonso babima polele. Que les Congolais partout où il est puisse être debout pour réclamer justice. Soki makambo yo ikosi la té sur le plan diplomatique, bato yo ba créer qui problème on a est à Congo, ba kosi les sangote, nous devons nous prendre en charge. Actualité yami balé oyo tozali kolobela awa ndenge na yebisaki bino
ezali likambo oyo etali constitution ya République démocratique du Congo. J'ai dit et je le répète dans chaque émission que tokobandaka kaka kofongola parenthèse pour parler de la constitution. Cette fois-ci, il y a un autre acteur qui a rejoint aussi la barque. Il y a Bato Bazali Kopé sa opinion na bango par rapport à la révision ou changement constitutionnel. Pour Julien Paluku, la constitution congolaise est révisable et elle doit être révisée. Pour les autres, la constitution de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une affaire, une question à aborder maintenant. Parce que beaucoup a suscité des problèmes, des problèmes exacts. Non, il ne s'agit pas d'une crainte ou de la peur. Il s'agit d'un refus. Ils ont battu oyo pour na bango likambo ya constitution ezali kotia bango mal à l'aise. Moi j'en ai parlé hein, musala na biso ezali ko mobiliser ko sensibiliser ba congolais koloba o ezali vérité pour congolais asosola makanini esengeli azala. Likambo ya constitution ya République démocratique du Congo ezali likambo parmi les problèmes sérieux oyo mboka oyo connaître. Ngana zali koloba kaka mingi likambo ya fond pe ya forme. La forme de l'État congolais à travers notre constitution est mauvaise. Les restes ezali corollaire. Les restes ezali évidence que mboka na biso ezala mal organisé parce que au départ nous avons une constitution conçue par les belligérants pour les belligérants qui ne peut pas être au service des Congolais. Le loyo ebele bazo yoka soni, bazo sala semblant ya ko se prononcer na question oyo. Balobi eza prioritaire te to tiango mopanzi parce que la politique ya République démocratique du Congo, l'environnement politique du Congo est peuplé de gens, de ces inciviques la politique. Ya ba sanguinaire wana oyo babomaki bandeko na bango ba Congolais qui se retrouvent aujourd'hui graciés au nom d'un processus qui les a encore ramenés au sein des institutions. Certains pensent d'une révision, les autres parlent des réformes. Mais tant que vous autres, la constitution n'a bino. Bolobi, tous a besoin d'un régime présidentiel. Bolobi, article 217, oyo, ezali ko pesa kanda, tokoki ko sedagate, chaque fois souveraineté na biso, ndenge tout site te kamboka biso moko. Bolobi bino moko que train de vie à l'institution. Les institutions sont très budgétivores. Tous en ont qui est belé. Il faut revoir ces histoires. Tout le biso moko que tous en a confusion dans les cambouetali nationalité. La nationalité na biso na Congo, ils allaient couper sa problème. Aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Mais nous sommes en otage. Soki batumusu ba ko luka ba raison ba lobité tant o les a possibilité. Bande konanga nous sommes en otage. C'est facile pour un politicien de devenir français après avoir volé l'argent du Congo ou après avoir commis un délit. Ou les autres qui a samba na Congo a commis américain, a commis français, a commis belge. La politique congolaise aujourd'hui est au bénéfice du politicien congolais. Parce que ce qui bango il faut qu'on a bango ta la procédure ndenge za moulaï. Trop d'immunité tue l'immunité. Immunité parlementaire, immunité diplomatique, immunité ceci. Ils se sont protégés eux-mêmes de sorte que comme il n'a pas tout bazaba intouchable. Au premier ministre, dans la wandenge to potari na matata pono ti le procès salamité. Mata na gauche, zonga na droite, kende likolo, zonga na sima. Que ça prenne le temps au ekolingaye salema, les Congolais doivent mettre dans leur tête que cette constitution n'a pas été faite pour le bien des Congolais. Batumusu baza ko luka raison balobi, tant Kabila linga changer Tshisekedi a telemaki. Oui. Tant Kabila linga changé Tshisekedi a telemaki. C'est vrai, ce n'était pas Tshisekedi seul, mais tous les Congolais. Quelles étaient les raisons pour lesquelles Kabila linga a changé? Leur seule raison est celle qui va modifier pour Babakisa Mikolo. Mais Tshisekedi, on l'a entendu parler l'autre fois. Ce qui est conseillé, c'est de garder l'article verrouillé. Oyo ezali kolobe la durée à ba mandat. Nous pouvons le faire. Nous avons l'intention à nater. Quelle assurance nous voulons? Ba réforme tout qui lango fayulu to katumbi nde mututa wa kokoma na tour na yende akoya ko sala yango. Chers Congolais, quittons les sentiments, réfléchissons na lolengo esengeli esalema. C'est vrai. Nana zoko lubango kana ba émission nyonso. Tozana kanda, tozana banzala, ba chômeur baza mingi.
les politiciens, bazako mekanabiso, bazako sakanabiso. Mais l'opportunité que nous avons aujourd'hui, les alliés que tous en volontaire moko politique, si on les fait pression, parce qu'on n'a pas dit que tout est bon dans sa gestion. Azana nous kubunda na ba question mususu o ezali lié na ba mentalité à ba congolais. Conseil kaka ya munene ya kopesa Tshisekedi eza ko telema la constitution te. Le vrai conseil ezali que le président de la République doit aussi à un moment taper la main sur la table. Congolais aza mutu ya kolakisa bolingo alexete surtout dans les cadres politiques au biso to ko lobela lelo. Les Congolais veulent le fouet, ceux qui baza ko luka fouet en tout cas simbela bango bâton. Le président Félix Tshisekedi veut prendre beaucoup de temps pour sanctionner Bato. Les collaborateurs, il faut appeler ça tamoulaï en politique et ça au bomisa Bato. Prenez le temps, tant que vous avez déjà intention, il faut les mettre de côté. Que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit en politique. Bato, toujours appeler ça temps. C'est un temps perdu, ils ne changeront pas. Yolobi, Natala Enanu. Nous avons dit, je reviendrai encore avec une émission spéciale pour parler constitution Tokolobela Yango. Mais à moi, tu es na émission Oyo, Tokolobela, Likambo, Etali, affaire, il y a Jacqueline Dala, na Denise Dissoche. Madame Denise Mukendi, devant justice, Azali Kolembate, devant justice, na ba avocat na ye, avocat ba pesi alibi na audience ou ya comparaître balobi ba uti ko avocat ya sika ou ya koti na groupe il faut avoir temps ya ko s'enquérir na dossier pour que ba ye bandenge nini ba ko plaider pour na cause na ye cour boy balobi te alibi wana balingi yango te non cliente na biso azobela tozana besoin bo bimisaye pour akende kozwa ba soin pour ayeba ndeni akoya kosamba awa nde comprendre kabela ka tension balobi te ba avocat batomboki ba sécher na bango bakei ye atikali baza kotuna ye maintenant répondre alobi ngai nakoki ko répondre ata mokete sans ba avocat na nga avandi ne munoko. Donc pour le tribunal ba question nyonso ba poser ye le rôle à répondre tes ali consentement c'est que on constate que qui ne dit mot consent ezali considéré comme oui. Si batuna ki ye motuna ko yebisa ye est-ce que oyebi que ba propos na yo et salir ba service ya l'état ya ke ina makambo mususu. Elle n'a pas voulu répondre à cette question là. Yango bazali ko bengisa Jacqueline Dala ye pe na tour na ye il faut akende à la prison parce que il faut à la présent et comme une confrontation sikoyo Denise du Socho alobi azaki ko sala théâtre yo sikoyo olobi nini ba preuve oyo yo ozanango pona otalisa devant ba juge que makambo yo lobaki ke balobi eza ya solo eza comédie te où sont les preuves oyo koki ko soutenir ba argument na yo parce que awa muto yo fundaki alobi kazalaki ko sala comédie na ye abandaki ko kosa tant que yebisaki bato ke eza cirque Bota la bateau nyonso ba belelaki awawa ba Olivier Kamitatu les partis ensemble de Moïse Katumbi tout le monde ba oba mibengaki ba opposant wa justice pour Jacqueline Dala justice pour na Jacqueline Dala justice nye Denise Mukendi Dissocho azali na maboko ya justice c'était le moment tout le monde a solidarité wana bo accompagner Jacqueline Dala bino nyonso. L'objectif, c'était seulement de salir l'image de la République démocratique du Congo. La candidature Oyo, Etiamaki, na conseil, il y a Nations Unies pour les droits de l'homme. Le rôle a pu échouer. Pour maquiller les salaires qui m'ont passé. Pendant une semaine, des journalistes payés à Kachobo, payés à la Kabylie. Bazaï ko tshela biso maquiller pour na kotalisa biso awa ndenge nini mabe ezali ndenge nini justice ya Congo eza ko sodomiser ba opposants ndenge nini na bakasho aner ba viola kabato. Mais prenez maintenant le temps ici d'aider Jacqueline Dala, donner lui des meilleurs avocats pour akende siko ko comparaître pour tout le monde a dossier en clair. C'est ici que Jacqueline Dala toujours comprendre que na ye na Denise Mukendi bandai ko jouer même jeu. Ce sont des acteurs choisis pour jouer ces jeux-là pour salir la République. Bon samba bon misra biso vérité. Donc, Madame Denise Mukendi,
on ne peut pas faire trop de commentaires. Pouvoir oyo eza ya ba individu ba sakana nango te. Ngata on ayoka ka bato bazolo ba pouvoir na biso otalié ata sekel moko te. Et puis sakana mawa. Na continue ka kolobela ngo ke bato lelo bazo sakana. Balobi pouvoir na biso. Parce que toi, tu te considères être de la tribu du chef de l'État, au kanisi ke pona yo, pouvoir eza ya bino. Benizi mukendi du socho ayebi nombre ya bakombata IDPS oyo, bakufa bibembe na bango yebana bisike kendate. Assistant na matanga ya bakombata IDPS o batumba bango na permanence ya IDPS vif. Bakufi na ba conditions graves. Est-ce qu'à mona ba marche ya bakombata ndenge banyo koma elle était où? Il faut botika ko sakanaka na batu mususu ko la musaka kanda ya ba mususu. Bato yo basali komba oyo poto mona Tshisekedi a accédé na pouvoir, ba bénéficier atana na iloko moko te. Ils sont jetés à leur propre sort. Même la jeunesse où est accompagné Tshisekedi pour comme lelo président de la République, ils ont jeté en pâture. Même jeunesse ya parti politique na ye. Dernièrement tout moni ba jeune mususu bazu ba sambisi bango ba komi ba grand criminel condamné à mort. Parce qu'il manque d'encadrement, il n'y a pas de moyens. Tout le monde n'a pas fois IDPS était destiné à encadrer les jeunes qui se sont sacrifiés pour IDPS accéder au pouvoir. Mais yo betito lolobi, président Nangaï, président Nabiso, président Nangaï Mutakoloba Wate. Vous voulez faire la comédie. Le théâtre existe au Congo, l'humour existe. Si vous salez l'eau na yo, angle na yo lobi que zay rosala humour na comédie. Vous pouvez rejoindre Sobe ou bien de Nabiso vu de loin. Ba ko encadrer yo au sala ka théâtre mais yo théâtre ozo sala ngona ba service à sécurité ya mboka même bato yo ba politicien bo encourager ka ba biloko yo parce que bolingi ba double bureau ezana chambre na kati ya ko sakana kana basi yango bo kotisi ba senzi na politique ya mboka bato ba ko kozala ta na pouvoir a kolobate lelo politique komi ya mafinga il faut acteur nyonso azala na muta ko finga ya biso eza koloba émission ekomi na suka balobi. La langue qui parle tout, c'est celle qui pêche. Moi, je pense que mission Nabiso et Komina Souka, Soko Sepela Kinango, merci. Fait qui sombe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission. Naina Bino Tokutani prochainement, na émission Moussous.